Kimbangu oyo lelo tozolenga mvulusi Kimbangu oyo lelo tozolenga mfumu Kimbangu azalaki catéchiste mais ntango azokosalaki catéchiste na ye azalaki na susi ya kopanza message kolamusa loposo moyindo mais azalaki komona ndenge ya kosalela yango te alobi ete na bandi soki nakomi ndongi nakobanda kokwa kotambola na bamboka ebele mpe naleye bona kokwa kolamusa bato moyindo alors ntango abandaki kokende kosala lufimpulu na ye lufimpulu cela veut dire examen mpo baakorde ye akoma ndongi bamindele babandaki kopesa ye toujours réponse moko kawena wafwanako ozali ya kokoka te mais Kimbangu qui était fervent oyo amipesaki makasi soki akomi na teste mpo akoma ndongi cela veut dire pasteur bazalaki koloba na ye oza ya kokoka te mais pourquoi bazalaki koloba na ye ozala ya kokoka te parce que bazalaki komona azalaka na souci ya loposo moyindo azalaka toujours na tendance ya bokoko kati na ye alors que bamindele balingaki avant okoma na bisika wana il faut obwaka nanu ya bobino okomi na ya bobiso donc ya bobango alati mpenza yesu na kati nde sikoyo bakoya kopesa ye autorisation ya kokoma ndongi et voilà Kimbangu ki kombate azokombateke akoma ndongi bamindele bazokozongisa nsima. Mes chers frères bandeko balandi na date ya le 18 mois 1921 le 18 mars 1921 Kimbangu tango akolala na butu aloti ndoto oyo tango azolamuka na tongo ayebisi bato ete naloti ndoto namoni angelu aye koyebisa ngai apesi ngai mission na nga oyo ngai nakosala awa na mokili. Alors que bato na nkamba batuni Kimbangu balobi me angelu oyo moni azali mundele to azali mutu mwendo azali na mapapu to azangi mapapu. Kimbangu alobi angelu oyo abimeli nga lelo azali mundele te azali pe mwendo te kasi nzoto na ye ezali kaka ntemo na ntemo. Ntemo cela veut dire lumière na lumière. Wana ezalaki na le 18 3 mois 1921 Kimbangu aye kozwa mission na ye esika ange akoya koyebisa ye ke yo il faut sala boye, il faut sala boye, il faut sala boye. Tango Kimbangu abandi musala premier miracle na ye tango akei kola musala fiki antondo na le 6 avril. Alors tango ya alamusi la fiki antondo batu basopani na nkamba à tel point que ce qu'on batu bakomi koyoka mateya ya Kimbangu. À partir ya wana Kimbangu ne prêchait plus Jésus et Kimbangu ne parlait plus de Jésus. Kimbangu akomi koloba mono Kimbangu ntumwa tata nzambe ya mpungu ngai Kimbangu nazali motindami ya tata nzambe ya mpungu. Alors que kombo wana ya tata nzambe ya mpungu esalaki neti kobosana déjà parce que ba remplacer comme na kombo ya Yahvé. Alors que Kimbangu akoya kobanda kozongela kombo ya tata nzambe ya mpungu bamindele basusumuki. Na date ya le 19 avril, le 19 4 mois 1921 mfumu Kimbangu akei na mission ya Gombelu Tete esika wapi Père Jening na révérend Iliard bakobanda kofinga Kimbangu balobi Kimbangu yonde mutu ozali kozongisa batu na bokoko. Kimbangu yonde mutu ozoloba Yesu te batu batika kolanda Yesu batika yo. Ezalaki le 19 avril 1921 na mission ya Gombelu Tete. Alors Kimbangu abandi ko guérir ba malade, ko ressusciter ba mort, ko telemisa ba aveugle au nom de tata nzambe ya mpungu mkumbwa tata nzambe ya mpungu. Alors que na mukolo ya le 18 5 mois le 18 mai 1921 Père Jening na révérend Iliard bakei na nkamba bande kobolanda kitoko bakei na nkamba esika
Mbuta nabi ozali koyokana te mama batata bandeko mbuta nabi na kanisi azali koyokana te soki azali ya katana papa na ngai kendo yebi motema na ngai mpona yo kendo yebi bapasi na mona mpona yo kendo yebi kotiola batiola ngai mpona yo kendo yeyeye papa na ngai kendo yebi bapasi na mona mpona yo kendo yebi kotiola batiola ngai mpona yo kendo yebi kotiola batiola ngai mpona yo kendo yeyeye Butanabi Lukombo Joa Maloba. Butanabi Lukombo asili kokata na bama batata bandeko azali na moi Kokoso vraiment na azalaki na Maloba. Alors vraiment ezalaki na bosenga eke akoka kokoma vraiment. Alors donc tokosenga na okoka kobongisa micro parce que micro na yo ezali koyokana te na kati na conférence Butanabi Lukombo. Maloba moka. Allô? Oui, toyoki onde. Matondo bolimbisi singade bendanaki bolimbisi nayebi te soki nasukaki wapi parce que ngai nazalaki kokontinue koloba na bandi nasukaki na le 19 avril 1921 Exactement. alors que bandeko balandi na le 18 mai 1921 esika wapi révérend Jening na père Iliar bakoya bango mibale na nkamba. Qui était révérend Giliard Jening na père Iliar bazalaki père Iliar azalaki mukonzi ya catholique alors que Jening oyo azalaki mukonzi ya protestant. Alors bango mibale baye na nkamba baye kokuta mfumu kimbangu azokosalisa batu azolamusa bolimbisi père Jening azalaki mutu ya catholique parce que oyo azalaki mutu ya protestant azalaki père Jodom bolimbisi alors que baye kokuta kimbangu azokosalisa batu munkumbu atata nzambe ya mpungu donc na kombo ya tata nzambe ya mpungu bamindele bamemilaki biso idéologie ya kolobaka tata nzambe ya mpungu ezali fétiche. Il faut totika kosambela tata nzambe ya mpungu tosambelaka Yahweh parce que ça vient du bon Jéhovah. Alors que kimbangu aye kozongisa kombo ya tata nzambe ya mpungu bandeko Jening na Iliar baye balobi na kimbangu balobi yo kimbangu lisolo yo akibangwiste nyonso bayebia alobi yo kimbangu yo lobi ete yo zali motindami ya tata nzambe pai na baindo pona nini tata nzambe ya tindi yo apesi yo biblia te parce que batu na yo bazali kotanga biblia na biso pona nini tata nzambe atindi yo apesi yo banzembo te po ete batu na yo bazali koyemba obele banzembo na biso baprotestant bakatolike. Kimbangu azongisi maloba lobi monoki kubatumisiko ngai na tindi bango te bayemba banzembo na bino na tindi pe bango te batanga biblia na bino te meko banda lelo mubeko epesami mutu akoyemba lisusu banzembo na bino awa na mboka nkamba azali te mutu akotanga lisusu biblia na bino awa na mboka nkamba azali te parce que tango ekoki na nsima na nga mutu akoya akomema biblia batu baindo akotanga kimbangu akumbu akangi lidalala mbila esika wa babendi kobenda lidalala mbila banzembwe bandi kopima na nzete ya mbila tous les kimbanguistes le savent esika son ya jeteki ebimila ebima na nzete ya mbila pona nini pona tembe ya kimbangu na Jening na Iliar. Alors Jening alobi na kimbangu d'ailleurs kutu yoso salisa batu na kombo ya tata nzambe ya mpungu pesa ngai bakoka na kotelemisa bango na kombo ya Jésus. Kimbangu akamati 4 koka ma apesi Jening apelela Jésus na nkamba apapakata azotelemisa bakoka bazozonga kokweya azotelemisa bakoka bazozanga kokweya. Kimbangu alobi tika ozonyokola bango tango ayeka kalobi munkumbu atata nzamba mpungu botelema na bino 4 koka batelema
potu na bakimbanguiste ayebi lisolo oyo. Alors que Kimbangu a gagné par Tubawololi Père Jening na Père Jodome. Mais bandeko, muta kendeki kofunda Kimbangu kobakanga Kimbangu ezalaki Père Jodome, Père référent Père Jodome, Père Jening, référent Iliard, Sœur Edoxy, oyo bazalaki bakambi ya protestant catholique na armée d'Israël. Mais soki Kimbangu azalaki chrétien lokola bango, mais pourquoi pas sacrifier mutuna bango, pourquoi pas kobomaye? Kimbangu azo défendre Jésus, mais pourquoi pas chrétien ba kotelé bilaye? Tangu Kimbangu azalaki catéchiste,